Bandegonanga bonjour. Wabino roga roga. Nasali vidéo oyo parce que na suivre na bilili le la batonion sur ba suivre au sujet ya Kofi de Braza. Na suivre que bureau ya grand frère Kofi Olomide et Pekisi Kofi de Braza a exercé qui sozi oyaza kosala mesana kosala pour na grand frère Kofi Olomide. Mais je ne suis pas sûr que décision on a euti na yemoko Kofi Olomide parce que biso to yebi aza grand, aza légende, azali musicien oyo biso to kumisaka to honoreke. Donc la sujet oyo baza kopekisa Kofi de Braza a exercé lengaza kosala wana, je ne suis pas d'accord. Naye kopé sa opinion nangai, je ne suis pas d'accord parce que je le dis, Kofi Olomide azali légende, azali musicien monene, kozala na basozi ezola kisape monene na ye. Johnny Hallyday to mona azana basozi na ye. Mona ba artiste belé, même Michael Jackson azana basozi, Bob Marley azana basozi. Soki ina mona ki kalami était Petit Fally, azo sala ki sozi ya Fally Ipupa. Ba petit ça y angote. Donc moi je pense que bon meka komela maya malili, bon mela maya malili, bo apaiser makambo parce que je pense que au profit de Braza Salaka, ils allaient honorer grand frère Nabiso Kofi Olomide. Donc nazana mingi rolobate et je profite, na profiter na image oyo pona loba Kofi de Braza na lobby sous Kofi de Braza azali invité le 24 juin 2023 pour honorer grand frère Nabiso Kofi Olomide. Alors bureau s'il vous plaît, arrêtez-moi ça.